il y a l'homme de l'impossibilité à devenir possible. Place Badion Babike, il y a un français tant que l'obani ni kuna ende côté ya kulekiso. Sans français se retrouver ngingo o ade akuna. Ba licencié batikali ba okamwa. Oui. Il y a ka ne bandelité na katikati te. Donc ce est le problème nous ont continué et loko senga nzambe so est le zo zoate yeba ki wana na débit. Soit toi na katikati so comme na suka. Oko sutuka ye déjà ya kana suka. Soko komi na suka yo moto msoko yeba te. Suka na biso za erte obayaka. Omoni erte changera décision na sambeli pe mingi na omona clarté libala ngo ezo simba te na moni na ngana vanda na lebi ba jeune na lebi ba prière na pie ba dim et loko ezo changer tes situations soko mais soupir. Omoni soko déposer komi na suka nde ya ye. Mais soko zana na makasi ya ko sambeli wana na makasi ya libalo na zo lenda. Papa bana akita mata na ko bimana ndako te. Wana yo zana na makasi yo ya te. Yo zo bunda na makasi na oti. Ya kasoko komi fatigué. Soko déposé que na lembi na ngana komi na suka na sali nyoso. Chiki cha nde ya telemaka. Mais biso moto na makasi oswana. To na makasi bitumba yo lingi ya ayo sani. Ayo kabola bitumba o ya te. Luko na makasi bunda, wana na maluba swana na basemeki. Swana na TikTok. Comme na suka TikTok exacto vandio mona ndako zo lela nde mervina comme lela biso l'occasion de rien. Ya. Même iso comme ami intime na yo. Nde ya kati. Nzamba ebe comme ça mtu na suka Mama député lelo comme ça cagnotte. Elo bela biso elote. Ezolo bela biso elokote. Ya. Babi na Bible lobi eloko moko tetikala ya kubatama. Eloko moko tetikala ya obatama. Lelo Mervine ona zaka na mapangu lelo zo biso ke foyer. Lelo Mervine ona biso ke foyer na mukanda. Na ke foyer. Bangi sabino nzambe te. Oeza mateya kati na bordure. Bordure kati na mateya. Oui. Lote. Ya. Bavanda na foyer za ba sans papier. Bavanda na foyer ba sans papier. So bomoni lelo Mervine na mukanda. Na bana na musala. Azoyo la kabiso na oke foyer. Ya. Il faut bolwa ke nzamba amunene. Ponyo sezaki ya komata ekpo ya kana misu na biso. Balobaka Bible mtelobi. L'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute. Donalingale la kisi komi kitisa. Komi kitisa et memaka lokumu. Orgueil et benda kakokuya et benda keshek. Pe bon mon nzambe ninga sala ka ye abande ko sela biso pe orgueil kana mobali nzamba beti pe fimu kaka na nzela mobali yango kaka na nzela mobali ngabo ko mona même misu nga mukolo elba ko boya nga lelo pe elba boye to ko momona ngo ye mo mta profetiza boke bana mambobi misana minoko na bino mo kilo esala mena liloba atana sa kando lingelo balikambu keba ya balola lole mo 7 fois oko ya komi modire eloba na mama abiso sena na kanda na banjolo baluba mama ibisanga keba na makambo zolo ba mwana ko ya komi modire oko ya ko bebisa vie na yo moko na sa kanda 2 minutes ngana vie normale boy à part internet sena oki kanda na comment préférer ko kanga munoko mama biso mtala kisanga bomoni mama na nga ata siliki omoni ko poye ba ke mama biso ana kanda aoki okomelo baba kanda mama na biso bana neto yebi yango soki akomi baba po akoyebisa biso na kanda ona oyoka sena obina loba na mama no kokoloba mabe na modurio alors nde na kanda boy na préféré na kanga munoko wana secret mama chacha pianga na vie normale même bato bazaka nanga na comment sena okikanda na komomela maluba nazolo bano pe yake osali boy poani no kokoloba te po na bona loba likambo lobi na yo sengo isu pardon
Na boy na sa kanda na fungola porte o na okokokanga te yaya. Na boy na sa kanda na fungola bakomba o na okokobunda te. Il faut kokeba na maluba. Mervi na mi modira ye moko aloba ke nga boromona ma misu na nga kaka soki elba boyinga. Soki elba boyinga te na TikTok jamais mutakotangisa ma misu na nga za. Ye moko mutaloba me lelo pe elba boye. Akomi kolela o babe ngango kolela 116. Ata era kolela te ya zolela mais Mervin kolela pe zara na tante. Yo on dirait ozolela tu pleures tout le temps ma chérie. Kolela pe zara na tante moko lelita mo po lambi fufo lieta mo po ye osali live ta mo po kipe ban. Mais yo on dirait tina musala o chaka video boy. Ozolo belo oteka. Kolela no komika ma chérie, ma lobo loba ke zaki graine olona kilelo eboti bambuma. Bambuma nango eza ma ya misu. Yo moko mtolona ki graine wana na maluba na yo. Okobi do so moni de amto lela aloba Bible bengi ba awana zela Bible bengi oni. Mutazo gêné, azo gêné. Bible bengi yango na terme moko elakisi ke pasi leki makasi. Yana mutu mo na Bible abande kolela bongo. Omoni bakolela oyo balelaka gémissement. Omoni seku mutu olela makasi. Seki oyo kape apasite. Se kazo yo kapenza pasite. Mais so moni muto lela tana matanga ba. Yaya so moni muto lela bongo yeba keza kolelezo tana mote ma passe eza profondément dans mote meza ekozoka. Do yeba ke muto lela malobe bimate. Et comment mi na Bible ma chérie. Eza douleur moko Bible komi yango na tanga ki yango jour na bosani nde verset na terre mango. Bato balela wana kute ya bien. Mais soko moni mutu kolelo bomo na Mervin on lela na ba video. Yaya keba. Wana eza oba bengi yango douleur. Eza profond. Douleur eza profond. Oko bimisa maloba te. Oko kate. Moteme zoki. Espoir eza esute. Nani andima ke Mervin na koko ya kolela na réseaux sociaux. Nani andimaka. Ye moko alba na TikTok amtolelisa zate meko kama ayo lela ka na TikTok. Elle bazara na TikTok te so alelisi olela ya kubatama. Mais tiozo yo lela na TikTok yozo yo lela po bat ba okelo mawate. Eza ba réponse à ba prière à batu. Ngoze ennemi na ngate Mervin. Yo kantindo matin na live na nga ofinga mama ba LB ke nga na oloba ko sala bien. Non. Nga na ka hypocrite te. Nga ta tozo solo la tozo seka. Place au sali mabe na oyebiso mabe. Nga to bengi nga impoli 1000 fois important hein. Omoni famille papa mwana na nga. Na ke impolitesse na nga. Tilo ba bengaka. Po ba loba ke osataka kana na mutu aboti so biso otusha no biso te. Donc ça veut dire que nga na za impoli mais impolitesse nga eza na limite. Yawe eza sans limite yango lelaka. Parce que ata mama oya elbo fingaka aza mwasi ata soka bia okelo mawalo batana mwana ne kende nanu po yo kisi no eza LB. Maladi oyo zobela kisi nango LB. Metango ofinga esu mama LB. Okobi kakate na maladi ma chérie okolela toute ta vie. Bana misatu. Yaya ata lelo bosani. Lobi ko zongelo na mutu ero mona bana. Ato beti karo lie fufu ero ko mona bana.
lelo komo luka bat bayo tika elona bana neto yo zona nduke yo bomelo mwana ayo lisino mwana kindoki mwana Davido akima likolo ba nunut likolo ba nunu Davido azanga mwana mwasi bake na mobile ne concert bake voyage batikeli nunu atala mwana nunu akyo solo na téléphone lelo mwana kufa ça veut dire qu'à toi nunu ma chérie nunu aza LBT nous ma chérie nunu aza LBT na milelo même ata cagnotte basaleli ba pesi mbongo zui avocat ma chérie ato zui avocat boko samba LB ba ko refulaka ete akozongelo pete po ofingaka mama bota ye olingango te ma chérie to kita to mata quelque soit ma beba wana mama na sala yo ozaki ka na droit ofingete oyo kesinga na yo kosa na sa sentiment loko matin na live na lo sala bien ndo finga mama LBT oh ngako tunaza impoli na kilekyo na ki impolitesse ngape ba boya ngati ngape ba boti sangat e banda ndeni na ki ofinga mama Henriette e ko banda na ndenge nini mwana ne kutu mafisi ayati na ba live aya pesa ba voice aya pesa matière jamais e banda ndeni ça veut dire que ngana za impoli mais impolitesse na ngeza limité yo resi so fingi LB muto kote la LB to kote lete to lubaki ya mobile mabe sabola biso ko tupe to ya to fingi lisusu mais soki déjà longwe na LB komi pa mama bango ma chérie okosi muto ko yebiso sali bia kosi yo mama na akokote la ka mwana ne poza mwana ne mama na taza mabe yo etant que kaka belle fille okoka ko finga mama na te po mama na tem ta lingi sabino mama na tem ta tinda mwana ni escroquer mukanda na bambonga babiye soki mama na bando pesa maloba sukali o maza mwana na it nanya ngo linga trahir mwana na it to komi o mama elba mama mabe mama mabe ya nanya ngo linga a trahir mwana ni se mwana na solino mama e moi so mto sangana zale mama il faut solo la na ipotala ka mto sunganga atanga ya na osolola ka bien na kolempa okapo no tel intérêt mwana nga c'est ce qu'on a suka mwana nga lobike na lingi mwasi wana te ya na forcer tonga na ina mwana nga po na ndeko sola bien na belle fille na Merville non zoka para mwana nga eza logique ma chérie il y a rien à calculer il y a rien à réfléchir il y a rien c'est logique c'est naturel aza mwana ya memi 9 mois ozoka par na ata mwana nga za ndoki nanya nga osundola mwana po mwana za ndoki to mona kuba parent ba kuluna mwana naza kuluna zo boma bato okata bato maboko monsieur ka bakangi mwana ke makalo moni mama ekolela botika eboli oh mama mwana no bomi batu mwana no kati batu ayibi batu yozo yo lela pona mwana no ça veut dire olela poni motema kibo mama ata mwana na sali batu mabe motema kibo mama okokaka ata mwana na ipe ba osali mabe akolela ka bakonzi bolimbisa oui mutu o akolingo akoyebiso vérité que Merville elle ba mobali mabe mais so komoni mutu aya yebiso que mama ba LB paza mama mabe alingi otakosi yo mama na poza no bien soki yo na LB boza bien mama na ozano bien olempa o intérêt mama na eza mwana na ye yo zana mwana bien te boza te mama na keno wapi entre nous akeno wapi ato komisi mama na ennemi yaya yozo finga mama o mwana nazo nyo kolo na bolingo nazo bimazoba yo po bano bando finga mama na oso leli 17 fois mais mama na nana yo lela te elle bena na yo lela te doli kono ka yom tozo bimesh yom tozo échoué yon del échec okoya janini soki Jeanne o fingi mais elle aussi so finga lobo che vidéo soki na yo kaki mama soki na yo kaki papa ma chérie ça veut dire qu'on finga na yo et alors on mi beta fimbu bando les na réseaux sociaux Merville Léo pe na tongo na compter ça fait 17 vidéos différentes tu plaire 17 vidéos différents bilamba différents olela mais maman elle be bando bajo finga na yo lela tamba monte nano e mati ata na live vite à s'expliquer
LB pena l'élite. Mais ma chérie, ça veut dire que tu es aux filles à maman ba LB et elle romi beta fimbo. Pour ça finge lelo, lobo la vidéo. Sokina yokaki mama, sokina yokaki papa. Nalobi nabike bande kolanga boza bozo mabete. Nabike bofinga nga, nabike bofinga nga, bofinga nga ya bana, seki bana. Elbe yango nalobi, ntango tolamuki nalobi na mobali. Nalobaki mabete, ndesi yoyo. Nalobi, ata boseka, men. Nazokende, mutuka nyongo. Nafuta ndaku nakomaza dekayo. Misala mibale nalobi, kasi lokwa bolingo ezate, otala atabana nde. Fami nanga se boza bolimbisanga. Ekoloba nanga mutuka ekufi. Na bibi 607,000 bandeko. Mwa Canada, malini ya Canada. Mwa pasi na malini ya Canada. Naza mosa mobulu te. Na trompaka te. Navandela mobali. Bandaki kokosa nga na bobwana. Nazoyoka ye elengi. 6 ans na juisaka te. 6 ans yaya. 6 ans mobali alalaka nga te yaya. 6 ans. Na malili oyo okanga motema. Naokanga motema mpo naza muta mobulu te. Nalobaki lisolo oyo na bomba ke mwana nga liboso aza mwana mutu mosusu. Nalingaka bato bayebaka akeye na pota na ye. Abimisi nyonso mama abimisi nyonso mama aye kozambisa nga mama. Ngakobeta lisolo papa mwana nga te po ya vie privée. Mervine lelo yokomi na vie privée. Lelo Mervine akomi na vie privée ya bobanga nzambe. Mervine abia kokobeta lisolo papa mwana liboso te po eza vie privée. Bobanga nzambe. Lelo Mervine akomi na vie privée. Mokili oyo. Yaya. Obomi na mbeli ba obomo na mbeli. Mervine 17 video ya Maya Misu. Maya Misu pe silaka. Esko yebi? Okoya ko silisa nyonso mwana bomba mususu pona mobali okolinga era o decevoir yo lisusu oleli. Ba fille. Omona ngate motalo le mwa decevoir nga. Na bombe mama Misu na ngate. Na bombe mama Misu na ngandambu. Si lelo na salela ngote, même de to kabona ma fils na lela na ngate na ya réserve. Po ba ma Misu esilaka. Yo ma Misu nyoso zo si son kana LB. Mama bana bomba 17 vidéos c'est trop. Bébé oleli mingi bébé 22 ans oleli mingi bébé oleli mingi koki. Mervine yo okotika kolela mukolo otiko finga mama LB po mama ona za innocente. Mama na tem tatinda ki okomisa mwana pasha na yo. Posoza aki mwasi na makomi bale bino bofinga biso to kabila mibali mbongo ti. Bino bofinga biso mikolo to bokola ka mibali ti. Ofinga Benita ndenga bokola Ramsey. Mbongo Benita dépensé par Ramsey on dirait yo eleki yo se dépense makasi hein. Et puis Benita koute za mbongo a système. Mais yo eza siko mbongo a ton sueur. Na lingala ça veut dire mbongo mutoki na yo. Donc ça veut dire yo ba problème no ezaka double. Mervine yo travailler double. À part qu'on perdre temps. 6 ans au juif raté. Mais ma chérie côté on a osa féliciter. Ngako du mobile kaso eto sali na juif tende tozo kabwana. Ma fille c'est loko biki sakaye. Ata so na système au juif te amuta ko lembula lo lemo. À partir de l'olemo, on a habité coquille, c'est bon. Tu vas une biso. Moi, on a trompé, ça te pose un système et s'imiter l'olemo, ils essaient de ça là. Yaya. Yo siko LB, l'olemo te.
O simba kaka eloko mbamo LB pa komeli o kizengi mais LB ana pa nyoko lui Mervin. Ce ko simbi système LB yoka LB. Otuni eloko ngo itele marate yoka be LB. Pourquoi on yobi eh on s'en va neni neza maladi yo mobile mombano o simba eloko itele mate. Je fatigue. Yeah, mobile est comme le qui zengi na 4h du matin yozana nkema. Ma chérie, il faut délivrance. Il faut délivrance. Mervin, oleki si 6 ans nona bambongo nona musala nona nyongwa voiture oezo matali kwa ba brique. Koto okuno zo bimana ndako ke foyer. Koto de kayu, koto okuna bana mibale na zemi ya mwana moko na libumo komo kosa mwana komi mapasa nzoka aka moko. Koto lisusu obengsi elbe aye azui mukanda simana yo ofutele na biya business osombele chemise à rose okiozele mutuka nyongo likona nga komele okizengi na mbetu na 4h du matin yo zana nkema ya komi yaya Mervin ezakindo kimobala komelo kizengi okoki ndima nyonso sauf wana atanga yana ona na 52 ans mbala komi na kizengi na 4h du matin te comment muto azaka normal se akomi na moment ko yako peso esengo akomi na moment oyo faut jouir akomelo kizengi yaya okoti sina de loko tozo simba na maboko ebo telema yozo ka kanda ma eloko ezo tema te obobali andeni mobala komeli yo leki nanga tika no distraction ya TikTok ya TikTok to abata distraction ya mi benda lukelo nganzambe mi benda ngati mafisi pa boyanga koma kizengi te mafisi aboyanga na état na ye azaka penza azaka état critique to état normal il faut na raisonner mais je me rappelle à ce que je sache Tito kabwana akoma na état wana te yoka kovanda na mobali ka ndako moso 1 mois komeli o kizengi yaya siko mutu azokoma kizengi ndeni achie ozemi donc c'est à comprendre bien c'est ya yoki poso sala aya matelio ya versé et peut ça kanda non comprendre kanda no c'est mobile siko versé yo na no jouir te yesi quoi versé ola kende na ngata de kuti yo jouir LBP kizengi au moins akati te et peut ça kanda Mervin et puis à kanda na konsote je me rappelle nga pese komiranga et c'est yaya nanu yo jouir te mobile a versé liko na ngwe susu akiti liko no suko alali oui que avant OK ko se rincer o bando tale na sa pongi wana so pe na 4 net o fine kingo suko Mervin net yo o mona baninga bakanga ta mutemo biba ona la tam suti ba 9h iloko etele ma yo sko na 4 wana so elle ba verser le yo ko sukola yo wana ke kayo ya tikali na kwitini alali yo uta musala de kayo nao na lo so na madeso lamba elobi elali oyo shofango lati mwa miniji pour banjo sa vidéo tibo obi na wana elba oloba no bitaki zengyo yo wana yo ko chula biso baboyi bino nga papa na bien siko tibo se karabiso ba bebe a TikTok tibo se karabiso ba ya mikolo mibali baboya rabiso mais on dirait biso na bino pe même vie et puis ya biso kuti ya moi lix makasi on dirait quand on se retrouver ka biso bino bino to boko la mibali tozo se retrouver biso na bino batike la biso bana tozo se retrouver ce qu'on a habité tipo finga biso bitula tipo finga biso bitula na ebi peti bitula on bo finga la biso i côté à gauche oh bino musimbongo soki bozi bolingi ko kabola mibali
ngabo banda ko finga na sengaka Karine ko sengele ki lelo to se retrouver na cagnotte biso nyonso lelo to suki wapi bo banda ko lo ba Karine ko senga banda ya réseaux sociaux cagnotte kaka ko senga eloko nyonso kaka la Chine bo sombelanga la Chine bo pesanga yaya bino kutu bo senga ta ba fan na bino te boko mo senga na bato bo mona te na bato bo yebi te o moins na sa mokili oyo yaya soki na no kufite so moni muta osali kambu ko seka te ko chola te oyebi te lo ni komisie na niveau wana o bilambo ya lataka ya monshenga na kulataka ngote yaya na sa mokili oyo koloba na nte ko lataka te oyebi te eloko nini komisie na niveau alatango nani andima ki Mervine robanda ko salisa cagnotte nani andima Mervine osengaka cagnotte akomo senga na bato ayebi ta komi Bernadette Masengo mama Mariam mama Jolie Kenda mama oh yaya do yo pelelo okomi mandian skalo kwa biso donc erna ebi sabino ke nyonso esalama c'est di Karine Mokonzi bondi marate c'est di Karine Mokonzi pour ça to kena libala ngakutu mobali abala nga aboyi nga Mervine pe baboyi nga na banda ko senga nga banda 2016 bino ya yo banda on a retard na fin 2024 mamba bako swana ko finga na ba réseaux sociaux mamba obimisa mibali c'est di Karine Mokonzi tout bo sala ka c'est di Karine Mokonzi ngam na ya nango avanga esalamati po avanga ya na journaliste monte bo bimso ye pa nda osenga batumbongo azalati ngam na ya na avanga yana journaliste moko ta fula ka batu kia fuli mutu ayeba ni pe lokwa Jimmy Beilao avanga ezana mutu moko te na réseaux sociaux sa fula mobali koleka ngana bando fula na ba makangu avanga zalati do bon matabo kitata bo finga nga conscience na mnebi ke suivre le guide numéro 1 na bino yeyo bref ne lelo bo se retrouver na cagnotte na banda mambo cagnotte na réseaux sociaux ngati nga mais bozaka bato liboso ko finga nga ko seka nga tolembi opetika via ko senga amelelo mama 12 000 soki 11 000 mama député mama mapangu moi c'est mobile azana 1m80 mama mabota lisu liko nango nga Mervine wende ngo loba na comprendre stress omoni déjà on a zemi basundoli on a zemi na hormone a zemi na soko raisonner 50 000 ya range il faut futa ozoteki la bato ngo ba olinga ba peso ka 20 000 yo sikoza na nyonga 50 000 soit 54 000 omoni so no hormone telemelio koto raisonner nyongwa range 50 000 o futa ndam oye ko raisonner faut o libérer ndako ba démonter au moins garde-robe no na mabaya o raisonner via foyer oye ko raisonner sous il faut que des cailloux oye ko raisonner mutotika elona bana omoni makanisi wana nyonso so sangision na suka na il faut uluka avocat ake ko samba pour LB amemi ba video ndingo ba ndobe tabana ba botolo bana non comprendre so sangi nyonso wana e peso libuma nyonso wana ezo peso libuma na yaya fone na bongisi na ebite pourquoi esa boy c'est la na ebite bozi ana on apelisa mwinda bozi ana apelisa mwinda chambre non na tala na ebite pourquoi esa boy Ezaki po Ezaki molili na pelisi mwinda sko c'est bon. Coach légendaire na pelisi mwinda. Yaya. Lokuta. Na mokili oyo ya soki bolingi ko banga nzambe te. Ba témoignage yango na biso soto omona na miswe. Boyebi makambo ya Bible, mambo ya Bible tozaka te totanga ka Bible nzamba sala ki boye.
mais makambo esalama lelo na réseaux sociaux biso mo tozovivre yango soki bayebisi yo oza na bénédiction batama bénédiction baprotege yango soko bokondima totie yo exemple ya Benita biso nyonso tomonaki zemi mais likolo akozanga koyoka likolo ozanga discernement likolo ya distraction so oza na distraction ya bénédiction osimba te okosimba te na biso mo tozomona na biso mo to aba témoin po soki bayeli yo lisolo ya bible okoloba o ere Abraham nazalaka te ere Moïse nazalaka te mais ere ya Benita ozalaki mpo vivraki yango alors ete ya yo bénédiction ezalaka azemi te bénédiction ezalaka azemi te eloko nyonso eza être cher mpo na yo eya bénédiction mpo na yo yaya bakolo baloba lisesi bakolo baloba lisesi bakolo baloba lisesa mikolo baloba mbongo elingaka makelele te so makelele que eloko babengi bénédiction otejaka parce que bénédiction soko oza na bénédiction oza na étoile bakoki koboma yo ka mpo na étoile oyo nzambe atie kati na yo siko il faut oza na discernement bakende na étoile bo il faut na se protéger exemple typique nga Karine na mimonaki nga na kana étoile na décida na vie na nga na bina omelaka masanga te parce que na étoile oyo nzambe atia kati na nga so na omela masanga na sa kwiti bakoko sala nga mabe mpo baprofite ndenge nzambe apianga étoile nga nakoki kozala infidèle te il faut so na mobali nazalaka na mobali wana moko parce que il faut na se protéger nazala concentré na ye nakozala na mibali mibale misato te nga Karine ndenge na étoile nakokozala moto abikiri te nakendaka kovanda na banganda na barestaurant na bakamarade tosololaka parce que étoile nga na nango bakamarade na nga baya nango te alors so nakomi moto abanganda nakomi moto bayeinda bato moziki bato balisanga nga bakoko sanga mabe na perdre étoile alors pour na protéger étoile il faut na se retirer okoki ozala oza na étoile yo moko miyebi te bakoko bomo mpo na étoile no bakoki oyibo mpe étoile bayibaka mpe étoile natala nga mona mipesa ba discipline na mipesa ba discipline merci Séverine pour les cadeaux biso soto wana biso ba camarade biso soto ba ninga biso nyonso tosaka na réseaux sociaux mais na kini ezaki so bosa na ba réseaux sociaux bongo so zimbongo il faut ba champagne na boîte na kini il faut kota boîte whisky mais nga na tala étoile nga na tali pe ya ba camarade na mabité on dirait nga étoile nga e briller makasi non kozala mutu ya balisanga te surtout balisanga ba place ba omela masanga pona sa kwiti batu bitumbe bima bakati mutu na sa kwiti bakozoki so na sa kwiti eloko nga na étoile avant de me protéger, il faut protéger étoile, na protéger bénédiction nga. Nga na kini so moni nga na koti na boîte, c'est que kana na hérité wata. Dans nos compte boîte na hérité wata. Dans nos compte boîte na hérité wata. Dans nos compte boîte keno yeba tumana msuna ba ifo bien episode rikabala o mona abengi sibiso wana fungoli le club sika ba fi fo baza kebele boyebi ka ba fi place o ba fi baze bele mbali pe ba yakebele o bengi sabino offrir bino ba nini ba whisky na ba coca ngana nde kokota boîte vient episode Richard Kabala bokota minu bobimi 3h to 4h banda na chaki coca na na glaçon na verre non tambo na verre nanga. Mais na table to vandika na ba camarade inconnu azate mais na kotika verte parce que na yebi ke to zandenge mon côté nga kati na yebi ke nganza basala nga moi jar na koki ko sala makambu ndenge moko na batu nyonso te soko za na étoile ozomi yeba te yeba ko se livrer o koki ko mi bomisa sans ko yeba pour muto za na étoile même mobali na moko ko ma diversaire pour étoile na yo
Ngana swana na ma fils. Avant to kabona na téléphone ma fils ebi singa. Yo koma ko mi mona po mona ka balinga ko mingi. O mo so de amta lobino bongo. Kento. Maza mobali to ana mwana pe era na to boya ni te. Mais to swana na téléphone ebi singa pe yo mi mona ka eloko esala ko bongo po balinga ko mingi. Na swana na tantine moko pe na Belgique awa. To swani na ye mama abiso abengi ye po asengela nga pardon. Ayebisi mama abiso. Karine wana nga ifona suki se no kene tina suka. Eloko esalaka ye po aza na bato ebele balinga kende vimbisa ke mutu nga na okene na suka. Ayebisa mama abiso. Mama abiso ayebisa nga te. Jour to vena mama abiso no tangeleka bakombo ba proche na nga mama ayebisi nga keba. Tala moko o azaka proche no. Oyebi mamba loba na téléphone. No bi mama loba ni. Mama bi nasa kanda abosani ke nga mama na o. Alobi na nga mama Charlotte. Na problème Karine te menge fona suki sa Karine no kene na suka. Karine eloko pia ke mutu makasi. Eza juste que po bat balinga ke mingi. Mama ebisinga soki o sambela te o sala ke bate omoni etualo bat balinga ko mingi bakabela kayo bat batika ka ote batu bayana o poto nzela mo ba success la mo yo ti lelo ozo bimisa mutu na poto ti lelo zanga ka mwa 1000 € te ti lelo ato kwa nzamba o telemiso soki o sali ke bate soki o kangama na nzambe te etualo ozana ngo ko bomisa kayo. Nga étoile na nga po mutu ayeba ngo musicien nyonso na kangama na akoma na succès. Oui, na étoile il faut na transmettre. On donne que c'est qu'on a. Ngoko ko benga nga na sila. Mais c'est kana kangami na mutu ana okoma star. Nazo transmettre ye ona nango. Naza na succès te nga na étoile. Nebi ko komise loko elengi. Ate loko aneza ki bololo nga se na simbia ngo ya bat bolia. Étoile ndengengi saka. Étoile nde changera makambo moni pe eloko ezaki noir mais muto étoile ye komi pembe. Eloko bato ba sabota ba kiparate mais ce muto étoile simbiango et bato nyonso ba okipo so simbango. C'est la chose de Dieu. Al chose wana il faut protéger ngo. So que protéger ngo te bato ebele ba kufa pona étoile. Samson akufa pona étoile nae. Samson so akota mabele pona étoile onzamba chaki katini ba pese makasi ba parane ba ebisi ko bale kolo mususu te po biso makasi onzamba pesa yo il faut bala kam tamboka na biso mais ya bali mwasi ekolo mususu na sabo lingwa ebisa mwasi ne deli la secret ke nga makasi nange zaka na suki ya Samson ezaki étoile na ye apesi secret ba boma ye pona étoile. Parce que mboka mo batali koma ya beta ka batu nyonso. Koma ya mi monaka ye ata bitumbeza ye soki aye fo beta batu. Étoile ne komo sa jalousie. Samson aki garçon rando te. Samson a finga mutu tende ngana bino to finga na ba réseaux sociaux. Samson aki matumboli te. Eloko ebomi se étoile o nzamba chaka katini ya koza makasi. Aïe ko protéger étoile te. Pour ce qui est ko protéger, enga yo ka conseil maman na papa bobe c'est étoile yo zana ngo okoko bale kolo mususu te. Il faut bala mwasi amboka na biso. Mais ya yo kite ko abali mwasi ekolo mususu bato ekolo na bakomo ba ba lo bana mwasi ndeni mobile no abeta bato. Ndeni mobile no akamakasi yo za mwasi ne yo ifo yeba. Moi, c'est pas na sabolingwa comme ka chérie si tu m'aimes dis-moi la vérité. Bato ba sala biso mabe zakaka ba proche na biso. Jamais muta musika ko salo mabe. Po muta musika ba secret no te mes proches no ko yeba. Yango ne faut ça ka très attention na ba pire na ba proche parce que ba zaka ba premier binemi ba premier adversaire. Preuve année Samson ennemi des aki moi so ya bala mama bana Mutu atalinga bomo akosekiso. Deli la va bomisa Samson asekisaki ye. Azo caresser na mutu, o caresser ma colo chérie, dis-moi. Si tu me dis pas ce que tu m'aimes pas, dis-moi la vérité chérie. Ou makasneza kawapi uta wapi. Eh chérie, modelo beta kabatu. En tout cas chérie, tu sais que je t'aime. Eh si tu no bete moi nana mobali, dis-moi s'il te plaît, dis-moi. Samson mebe ke batu nyonso bakokio trahir ye sauf sa femme. Or que na sa mokilio confiance ya kana nzambe ni na mwana boti ni na mwasi ni na mobali ni na papa to na mama
ni na camarade confiance ya kaka Yesu muto yozo kanzake ye penza jamais yende au fungo la porte ye mutaliboso chombeli ye mutaliboso opesa matière amnasa mokili onde toza muto yo okolobela jamais eyaka Yesu po Yesu au trahir yote quel que soit problème au CDT momoni mobali no aulemba okoko bando bela pendant 5 ans mobali akangi motema 6e anabi famille ne c'est papa osa vite yazo bela bala mwasi mususu okoko kanga motema pona mobali mobali nanga ya poto akompe na poto bandiki ndumba na kindumba na ke nyonso na saki okoko salela mwana no nyonso akoli le même mwana akia sombi munduki to o mwana bomi mama toyoka ngoti na famille kuna mwana bomi papa na ye po anini po papa pekisa ke diamba po papa pekisa ke via ba camarade po papa boy mwana akia sombi munduki donc ça veut dire na mokilio confiance ko pesa ta na mwana oboti te ngaso na pierre confiance na mama na nga po nga moko na yebi ke mama na nga yebi nzela nzambe na yebi ke eloko mama na nga oloba na nga ekoza po na bolamu na nga et puis epesa nzambe lokumu yango na so alobi na nga na yo kaka soki abanda ekosambela te ndenge mpe na yokele te parce que eza na bamama oyo mpe babomisaka bana eya na bamama ebele bamema bana baona bandako ya nganga eya na bamama ebele mwana zwi zemi boye moko amemi otoke o avorte bato ebele bakota na sa mabele likolo ya basi likolo ya mibali likolo ya confiance yaza pire nga koko sanga mabete mais pire yo acheli au poison bato ebele lo ba se retrouver ba célibataire ba pire ba omba boto la ba mibali ba pire ba omba bala basi na bango ba mama bana na bango ba pire ba omba ba remplacer ba na misala bato ebele ka o présenter mutu wana kuta mema o poto te mais yo présenter ki mutu ye ba memi poto o lakisi mutu o camarade nga yona camarade na bokanga mi binemi yaza même incapable oloba na mutu ana ke na ebaka yo pona Laetitia yona Laetitia bo sola te sollicité a préféré que mutu yo lakisa ki akangisi yo ennemi ya préféré tikala na ki camarade akomi kutu ko profiter place yo ifaki ozala ya komi wana mazaki pirio yango na sa mokili oso bozomona ta makambo ekomela biso eza sous bible te komi réalité Mervin azaki elombe na réseaux sociaux mais so bomoni elomba leli 17 fois na vidéo ya banga nzambe banga mokili yeba ke pire azate Mervin a tie confiance na mobali ti Mervin ando finga batu nyonso aki sir ke mobali na ngata la ba vidéo na ndenge na tindela ke mbongo ane loko oluba na ngate mobali na nga to botaka bana no meme poto ayebi de ke na finga ka batu elbo sange lote azaki trop sir voilà assurance place mimi assurance il faut chango kake pa Yesu e pa mutamoki assurance talam nyonso Mervin a seli LB bota réponse elba pesier ola tatika ebongo akende elba memi sous vidéo ya Mervin obeta bana na mbila baboto les bana donc ça veut dire que muto sali malamu toute ta vie mais azana sko point de obaxelo donc pas sinon no sundoli ona bana na zemi et soukite pas sinon ya mutu kwa kende ko déficit ba 54,000 nano siso futa te pas sinon ya de kayu il faut futa ba nyonga mutu kana no sisite na zemi liko nango yepa boko kengela bana sundoli yo liko nango o se retrouver na foyer liko nango memio lisu na mbila bo wele la bana esengo na ebana bavanda tana maboko mundele mbile botolo bana do abaxelo sous stress akozanga bana omoni niveau que mutamokili okopia confiance te omoni niveau que jamais koza na assurance mutamokili yaya na libala ta osai 30 na mobali kopia confiance te même mobali ata bosali 50 na mwasi kopia confiance ta za mutu azamutu Bible lobi le cœur de l'homme Bible lobi posote musunite elobi motema le cœur de l'homme motema mutuka nzambe mutaebi muta koko vanda na ayebi de ke ndena vandi no bweno obomo lelo ma vandi no azo sekisa yo avandi no azo belo maloba kitoko me kati ne ayebi ke dans 30 minutes na obomo mwe mutema mutu ndengeza muto yo yebi ke alinga kwa kokyo kufa pona yo
mais yem ta funwelo porte yem ta pia binemi occasion ba boumao yem ta kozala occasion de shit now mais Hollande be mutana sala o malamu tam su pendant 30 ans mais na 31e année a livré yo nga na vanda na bato na Belgique on a salela bango ba pi bofeli na zo bango ba ndeko na nga nazo bango ba ndeko na nga mais nazana mwana bébé na maboko nazalaka na bango bayebi ke na ka sans papier nzoka nde carte orange esi ebima nazwi carte orange na landela nazo ba papier na nga nazaka na bango onzeye molimo wa nzambe mama yebisanga koloba na bango te wana tozalaka bien omoni avantage ya osambela avant likambo ya nzambe osignale navandaka na bango naki obwaka ngunda na misu na bango jour carte orange nange ebimi mama biso yebisi nga koloba na bango te natambolaka na bango naliaka na bango me bayebi tekenaka meme na carte orange nazolandela ngunda lelo esimbi lobe esimbi te zwa voko okende ezonga ndenge nzambe akabolingo tina suki ekosimba mama yebisanga koloba na bango te me nga mona okamwa bato toa bien bape basi mabala toswanaka te naloba na bango te po anike naaki na ngunda tala boyeboye mama yebisanga koloba te bandeko nazaka na bato bayebi ke naka sans papier nasalela bango mosala ofele mpo na oba bandeko na nga mais ere bayebi ke na sans papier boyebi première prise ya kini baki ofundaka na mbila mpo bayebi ke so tokende na mbila loko aza sans papier avant kutu basambise makambo na biso bakokanga ye ekokoma dossier mulai bakorefule wana bapire nga ona nde kolia na bango ona zaka amemi sak bueno sa kitoko defisanga adefisi opo memi ozongisi me bavanda balingelinga babi te karina ko muto obeta te a sans papier yende nga zane fo kene na mbila po moni na mbila dossier ne nyonso ekobima lokwa zana mukanda te so esko to bakisi ba plainte na biso Belgique ba umisaka te bakopumbwise baki ofunda nga na mwana bébé na vanda boye convocation ye na kie ko se présenter na mbila na siso samba bandeko ti lelo bakomprenaka te ndenge nini dossier wana ekufa mpo na modèle dossier wana bamontelanga dossier sans papier to oza ta na carte orange te oza enregistré te mpo bango bayebaka position na bwaka ngunda na bwaki ngunda na Belgique nakendaka France iti epa lolemo mpo na bango ntina kenda France na zonga boye bayebi kaka ngunda Belgique ekufa sikoyo babiloko ngunda na Belgique esebe baso tofundi ye na mbila bakolamusa dossier na ye don ndenge azanga na kuta kokota bagarde à vie ekoma makambo ebelebele nazongi na koyebisa mama biso abi ngade ya nzambe asi alakisaka nga jour ozwaka carte orange na okaka kati na nga mongongo moko lobi loba na Karina loba na bango te naloba na mutu te mama biso yebisanga naloba na bango te makambo mama biso yebisanga ezalaka ta ba 1 an passé nde makambo wana eyokomelanga donc avantage ya kosambela eza likambo ekoki osurprendre yo te soki ozosambela likambo ave ya nzamba kolotisa ta voisin soki alotisi te ata mutu na nzela otelemiso ma chère nzamba olakisanga boyeboye mikolo okota vie de prière avantage na biso bato tosambelaka yango wana nzamba surprendre biso te nga ava mobala ya réseau social olobaki ya boyinga 2 mois na avant nazalaki epane na Suisse nayebisi mama ya biso makambo na omona na lembi na boma libala mama ayebisanga okoboma libala te nga na biso ye muta koboya yo biso to aba chrétien yo kokoboma libala te etant que moi si ya koboya yo kanga motema 2 mois avant nayebisi mama na okokanga motema te na lembi nazonga na nga Belgique mama obi nakokotindo place mabe te vanda soki yo boye akozwa raison nabalaka botala akima libala mabe nyonso azosalo ekobatama kanga motema nga motema na 2 mois pe kokito vana zonga Belgique mukolo mobali ava ya réseau social benga mama biso nalingi sute na lembi na boy Karine mama biso ebise papa nzamba zwa lokumu ngape na ndimi libali kufa lelo osikoyo famille bakoma ote soki ye mobali ya boya kyo biso famille to boya to za mwasi to bala mama ebisinga lelo famille bakoma okanga mozonga libala soki yo mto boyaka famille benga balobani oza mwasi mabe ondimaki libala apo boy libala abisiko moni lelo bazaka isuna maloba te po bango bakoma loba na mwana na bango erreur nini osala
bêtise nini osala oboya mwasi obali famille ekete obali likolo ya makangu lelo makangu mpe bozate okomota mwana na télévision okomota mwana na téléphone mwana obanda air nyonso ke Belgique omemi mwana ozaki na liloba likolo na ye ekomi avoki otala mwana ifo benga ifaka ya weekend passé papa mwana banda tokabona ifaka ya weekend passé abengi mama biso ya otala mwana mama biso benga Karim ya otala mwana na bi mama ngana na tante mukono zana tan tota prochainement ote papa mwana lobi na wala ya otala na bi nazana tante po nga na na tan avandela ka ye ya monanga zoba nazana tante nga na OK France na be émission samedi ba mona nga tina ke dimanche na ke yamba DJ Samarino c'est tout. Pourquoi? Au perdre na valeur aux acquis na on a moins na moko. Pourquoi? Parce que vision est à quitter. Lelo commence à beller l'estomac ba tunye nini. Oh nyonso Karine, ma fille Henrietta me manque. Oh ya nyonso nini. Muki mbaba ba témoin. Nzambe pe bolingo la boyanga na coulisse aboyanga na miso monde entier. Yo beller l'estomac nyonso Karine nga wapi. Ta fille te manque. Mutapeki si ta fille. Ezande ga ke mubiso ba to vanda na mwana avoya mona biso photo za libre aussi longtemps to za liberté o mona tetala na téléphone poser sur na grade ki papa 100% te o sala la mona elo te baboko ela ko mona ba lesa ke donc po mona biso photo za na tang surtout nga po ngande fona ndima po mama na nga ko mwana me akozwa décision na mwana nga te po mama na nga to solo alokwa ba camarade so ne si mama biso te ebi ke te donc na vinde to vanda bo il faut s'attendre mutu moko yo kilaka bato ebele babenga nga Karine pesa numéro ma Charlotte na pesa ba misusu Karine ko pesa numéro ma Charlotte bongo te on a pesa te pourquoi amo sali ya Nzambe bato musu besinga Karine o pesi Mervin numéro mama ko enregistrer mama yaya soki enregistrer mama biso voice ana ko bimisa te pona kati ya voice ana ezakaka mate yana ba verset biblique na conseil ngana okyo banga te na pesa numéro mama biso amosali ya Nzambe na sa mokilo Nzambe opese bon moi il faut te ya rabatu ayambisa rabatu Yesu elanga Nzambe za munene basali ba muke ngana bando bomba numéro mama biso so eza bénédiction na gagnant ngamo pourquoi batu musu pe baza o bana ba pasteur te ana besoin ya prière mama biso ko aider na prière batu musu pe bana ba problème lo kwa nga mama biso ko aider bango bino bolobo ko pesa numéro mama bino te tala ndenge ba ko ya ko enregistrer ba ko finga yaya mama na nga musala Nzambe soki enregistrer au sambwisi pro mayona Nzambe yanga nini et puis ero ko enregistrer mama biso tonga kate aibi nde ba finga kate aibi ko lobela mwana mutu mabete mama biso aganga kate do soki enregistrer na enregistrement on aza trop sir et ko bima kuna ka ba verset biblique mate ya conseil et ko zala kuna kaka a bando peso ka kondima molende a part wana on eloko ko enregistrer te pour mama biso azata na immunity te botonga. Azana aganata on a teyeta na eso alo mama na problème de ko kanga misto semble oso yamba Yesu fungola Bible on a Bible te télécharger on a téléphone sala boy OK loko zamba problème to tchaba programme à prière to benga na chaque minuit yo wana mboka ni OK to kabuto sala ba heure benga nga ba 12h benga nga ba boy benga to kota jeune to sa jeune to sala boy ya ko aider au kana prière et puis jamais on sa maman a ce problème no abete langa impossible. Po batu muso so ko benga mama so obanga o mama ba Karine abisa Karine te o asala kana eza musala Karine te eza musala Nzambe basala Nzambe ba kana ba secret ya batu basala Nzambe ba lokwa ba docteur déjà soki di solo mutu ayebi singa ke o mutu bwa benga kinga za na problème boy oh mazui na problème de Nzambe elle n'est pas mieux placée bando bimisa ba via batu non. Et alors, il n'y a pas de docteur, on a sida, docteur va nous panzo sans ok, aya que ça teste au porter plainte bakangi. Si qu'on net maman abiso, Nzambe mutako fout parce que plainte à Nzambe écoute les kina o ya samuki. Donc jamais. Ngana koko kanga numéro maman abiso te se mutana besoin prière. Et bon ba tumusu ba na besoin prière au sengo numéro au PCT azu problème et comme les to akufi. Makala moto na mutu nanga. Parce que na koka ko PC numéro peut-être ba koka ko ça la prière.
ngamo na témoin so prière à maman biso te ngambe na bota na césarienne be bakatanga libumu batu nyonso ba docteur nyonso na ba stagiaire bobika il faut césarienne kole efungwa mate ba bzika pousse wana mbeto wana batindika wana bachenga likolo poto bima na chambre mama biso bi jamais obota na césarienne te mama sengi ba stagiaire na ba docteur 2 minutes abi pardon 2 minutes a pousse lisusu obota na césarienne te olo babongo bazong sanga siko na mbeto ya hôpital na nini bazong sanga siko na lit d'accouchement na moni mama abiso na mona ngonze na ndoto po de passer leki na lembi na mona mama abiso sa prière à combat devant nga makolo na nyonso ba matisi olikolo mama abiso telema liboso na tout droit boye mama abiso bandi prière à combat mama abiso bi place nyonso na ke ko benga Jésus yonde Oza Jova Rafa yo boti sakabatu sans césarienne bako kata Karine libumuté Henrietta place ozo yo kanga na posa na yo nazo retirer yo Henrietta ningana Henrietta bima na yo na mona prière à combat et bandi wana ba stagiaire ba ota mama biso ke ko mama senga 2 minutes mais 2 minutes c'est kokate 1 minute na quelques secondes pour avant maman banda prière ebisi bango bibo PC a poussa lisusu Mama anjo rappeler nzambe na tika boye pona yo na soki kutu bato bo sambela te bana bo bota normal pourquoi yanga bacha embeli akobota na mbeli te mokili fo ebake oza nzambe baba ndiko ba mama bazebisa mama biso ke mwana omela mai mwana ope mesu bien te mama obi Henrietta kokufa te place ozo yo kanga nazo benga yo place nyonso ozo bima na komema o lelo ozo bima lelo ngande mutu nazo lo banga koko na yo prière à combat bandeko 1 minute quelques secondes babisanga madame mokonzi pousse na kanga mutu ambetu na ganga kaka Jésus kande na oganga na siso ganga te na oyoka na musika félicitations madame mokonzi félicitations continue félicitations na aussi ça zi bachenga mona likwa tolo omona miracle nzamba koko batu nyonso bakamwa bato bayaki hôpital simananga babota babima batikanga wana Bwebi ke na poto bat ba umela te na hôpital. Basio ba yaki na zemi ba ye ba kutinga na hôpital ba leli pasi obota ba botinga na zalaka wana koli fungwa mate. Mama biso ele nga bloko lia aya zongi alia ya zongi. Mais comme les jours J péridurale na boiti na suka na kokite na nzimi péridurale. Tie comme na suka ba bi mwano ya kokola na libumute o mela mai mwana isu na su opema isu bien te mwana lembi. Mwano il faut qu'à césarienne il faut ba kate lelo ba kede ya ba bongisi bilo nyonso po basanga césarienne mama biso bazo bimisanga de na chambre mama biso bite bozela na mutu moko na ko benga sikoyo nazana mutu moko ko changer situation oyo batali mama biso mwana na 5 cm normalement pour mwana bota mais faut ba 9 à 10 cm là to komina 5 cm mwana ope mais sous bien te siko ba chenga ba nini na maboko ba ventouse wana ba chenga na oba kainga na panzi ngamo na zoka mwana na machine pe mwana ope ma bien te pe me komi bien te ba ebi singa pe ba bi madame so zo continue bo oboma mwana okoboma mwana na libu mwana ope ma bien te mama obi malembe to benga na mutu moko asuka to benga yaya yana mona ngolo kwa ndoto tina nzimela nzamba mama abiso po nga mona na misu na mona nzamba mama abiso na misu nga na ba témoignage ata 1000 ya ona zakata na tomboki ndeni so mama abiso lobi ya lobaka ya ona salaka po na ba preuve nzambe ne na bilembo na témoignage nzambe na ye mbala liboso na blakisa mama abiso papa Henrietta avana lakise na ndocha liboko likolo basongi bafundi nga Karine komana mobali mama bi Karine mama yelanga tina ndako na Ninov Karine mobali ni yozo cha lokolo na loboko Nathalie ka mama na okobombele te no bi mama na lakso weekend pe na soli na papa Henrietta yaka mama enga mono eraye mama abiso era moni mama abiso bi te Bobo ebi papa Henrietta tinakuta ye ba problème de passer sur ses ozo e mutu kuna mukande ke zongi akonjita mwa mutu muke abimise longi ba mike yo ka mama biso azale kinoti olingi le kino na bite mama zane mukolo ba problème mute sali e bongo mama obi totu na nzambe
Masha chef sanga to tuna nzambe. Na sabi no mambo solo bo sekate. Mbali bo sona lakse mama biso. Mama biso akosa te. Oh, mukoleza bo tuna mama biso. Mama biso akosa te. Mbala liboso na lakse mama biso bendanga pembeni obi o leki nao. Po azara tema ya kokonda choko eboyi poso mutu ekondi na voix na e chez maman tunye papo bala c'est maman Karine m'a donné la paix, je vais faire Karine, j'ai dit pourquoi pas on va continuer notre vie ensemble et c'est pour ça que j'ai dit maman et puis quand elle m'a appelé elle a dit que maman a besoin de me voir maman tunye oh ça la gagné je travaille maman je me débrouille je travaille en Suisse je me forme en Suisse maman qui n'a voix maman benga pembe no bi Karine oh lekino Nabi mama za mukole pa nga za leki na ngati mama yo moni ngabi mama e ba problème te sali bongo oh ya za mutu muke bato mitu muke na ba problème bazonga bongo moni nze mwana 18 ans nga na santé kitoko kanza nga yani na yana iti ah mama bisabi ya bon OK totu na nzambi so omoni tibo mona tokoma tina niveau wana to anoba makangu solo azemi kutu te tokota prière boyo kanga boko mana ba commentaire c'est boyo kanga boyo kana bino ngati na kati na live kasi namoni boyo kati na kati boyo ka okay Aboyoka, ok. Eh, yaya, 3 jours après, maman ebisinga, na lali, na loti. Mwana mobali oyo, alati chemise a pembe, afukami, aolati so bag. Maman ebisinga nde na loti bongo. C'est que nzamba ndimi mais malgré nzamba ndimi oyebi ke nzambe so apesi bénédiction ba kombe ezalaka toujours diable otikate à partir à maman na biso vision na zwa nde bomona ka partir wana malgré tout non papa barita balenga te mais maman biso bando lambeli po maman biso ebe ke nzamba ko sakate mais ba makangu nyonso na présenter bino ata moko te maman biso lambela fufu maman biso banda ko lambeli maman biso komi ko respecter mbama maman biso komo benge papa et vie parce que maman biso binga na moni na vision to côté prière pour ngande na mona ki en face na mona ngabi pour maman biso ratala bi oza mo amuke yete to côté prière parce que bato ba sambe la va osali comme se faut tout na permission nzambe pour deux fois c'est pas problème et comme libi soto za kanzambo tikinga te est-ce que avant ça lango osenga permission pa nzambe o présenter nzambe problème no mais biso tozaka so osala musala esimbite nzambo tikinga po anyo permettre musala esila nzambe po anyo permettre nazo examen d'état te nzambe po anyo permettre na rater visa est-ce que ero bandi démarche na visa o associé nzambe elo to bosanaka tozaka na posa nzambe ka na suka mais or que dès le début on a projet il faut présenter en nzambe à orienter yo et loko elelisa biso na suka yo osala eloko yo moko na makasi na soko simbite o nzamba tikinga o nzambe azomona ngate oh mais yo sala ki na makasi na parce que so zo na makasi na te erozo banda projet présenter nzambe o bandi zemi na on e bandeli fu kama simba libumu nzambe mwana aza bénédiction pesinga nazuye panganga te na yibite yo lobi bana baba bénédiction mwana na seme na makila na yo ndenge kaza na libumu nga timu kola ko bima kokola mwana az exemplaire yo moko il faut présenter nzambe de mwana zana no mai yo siko bandi zemi o présenter nzambe te zemi komi 6 mois 9 mois osimbi mwana te o nzambo tikinga na chaba dim na lala na ba veye mais est-ce que ero banda ki o associé ki nzambe o associé ki nzambe ndeni yo lingi nzamba yaka na suka ya osalo secours po ya na suka il faut associer mais nzambe pa linga ba considérer te yaya so zana mobali mo bo considérer ke te est-ce que bando kabelo mbongo or lakso bolingo te so vandi na ba camarade no mobali ana o yete po ebike o manka ke ba respect
mais ceux qui considèrent que akoye ba kete moi si nanga ta fandi na batu fona kende moi si nanga ako bando memelo ba camarade pour que non moi ça na petit wana a respecter nga makasi ce na bi abanga ka donc nzambe pas za na besoin to pesa place na ba vie na biso quand on a nos problèmes il faut to associer akaye même les kambozo ça les okende bien associer nzambe pour lelo ezabie bongo lobby oyebi. Les mal avec biso to benga nzambe kana suka soki esi yindi nde to ebike nzamba zalaka mais soki ozana no bien ozoli ozosepela na libala obosani nzambe soki babengi omwana asali accident nzambe otiki nga te bana baobanda classe est-ce que otalisaki bango na maboko ya nzambe ke nzambe na bonzeli yo bana na nga bango yoyo baobandi classe. Donc ça veut dire que ngana ki makangu na nga to pasaka wana to na présenter ki yango nzambe elongo na mama biso to présenter nzambe pona mona ke nzamba mama na nga za nzamba solo jour ya prédote na nga bomona nga na lata roba liputa bomoni roba liputa na lata na okangela bino photo ya chemise nango natongisela ye era na to ba fiancé natongisela ye chemise parce que na prédote balata uniforme yo lati roba liputa ya lati chemise bandeko na kamwa muto auti Suisse na pesa ke de chemise ne nga na lati robe au ya na famille alata chemise a pembe nga na ki na bossa na ki deja afuka malati nga bag afuka me olati nga bag na otala ye misu na nga na tali mama biso na mona mama biso olela mbala moko makanisi na nge zongi na eko raisonner mama ebisaka nga aloti moi mobali azolati nga bag alati chemise a pembe donc na moni ma miso mama biso na tali mbala moko papa Henrietta alati chemise a pembe or ke nga de na swani saki comment yo zo ya prédote balata ka uniforme chemise na tongisela que eza bien okolata ba chemise o yekuta zo tumbula nga eza griffe petit na nga eza griffe nga bité soki bato bana mayele ya kozonga sima ba raisonner serana bato ba finga nga yekutu a saboter libala monita lati uniforme te moi ça lati uniforme ya lati te wana ezaki ba preuve kaka nzamba olakisa nga que mama na nga za mosali na ye donc nga monde na vanda boti na nzimena nzamba mama na nga parce que jeu de preuve na mona ye na misu na yoka ye na mona ye na viva ka nzamba mama na biso na viva ka yo nzozo vivre humain boye lokwa mutu bo tambola na ime nzamba za esprit nga na viva ka ye ndoto elata nzoto na mona mama biso olela kolela yesengo pona koluba ke enfin ndoto alotaka era lotaka tozaka nanu ba fiancé te toaka no simple makango et puis mama ça boyaka motema moko parce que amona ke na uti France na uti na ba problème oye Belgique ozu monda ko komi calme oye suna mobali oyo ya mwana mukebo to mona dia mutu muke mama bito sambela pardon distraction te biso vie de prière. Mais pour nzamba lakisa biso ke ezaki ye ndoto mama lataki ekokisamaki suka nango pe nazwa ba mibali combien na bota na bango te donc pour nzamba lakisa biso ke yazaki différent prévani ale sel to botina ale sel pe oyo abalinga bato musu bakokolo bake malgré abalo libale vanda te oui libale ya bénédiction diable bundisa kaka mais c'est important abala kinga tina kokufa na boti na kindumba te na bota na mobali ya batu te na zaka makangu te devant nzambe na za tout droit légitime devant nzambe. Et puis donc ça veut dire que fidélité na nga nzamba ko futa nga même na mobali ya kobalaka nga akozongisela nga yango bolamu na nga ona lona ki na kobuka avantage nzambe yangwana okoko travailler na perte te soko za devant nzambe nyonso yo ko sala nzamba kozongisela ngo fois centuple fois 1000 fois na ebité fois combien. Soki osimbi bénédiction nde na balaki bon libale kufi
eza po diable la kisanga libala ngolo baki nzamba sali wapi libala ngo te diable ya oko kimi sabiso bénédiction toko kimi sabiso kondima te même libala ekufa tokumisaka nzambe po na kota na liste basi o babalaka malgré libala eza esusu te Dieu merci po naza parmi ba fille on a latisa papa maman na nga veste super ate zate na kokumisa nzambe po apermeta na bota na kindumba te na bota na mobali ya batu te apermetra te kenga loko na bota batar apermetra na bota na mobali abali nga coutumièrement nde eza mariage religieux ezaka pona église ba civil wana pona ba l'état mais libala eza oyo babalanga coutumier na se kangamaki likolo ekangami donc mpona kolobaki ate oyo koyebisa nga libala ngo kufa mpo okimisa kondima na nga te obimisa nzambe capable nakoseka yo mpo nga nayebi ke kite mata victoire en un clin d'œil kana ane moko na 2022 nzambe honoranga nakoma mama na 2022 na 2022 babalanga eza ane na nga ona obosanaka te mpo makambo ekomelanga na vie eza première fois nana ekomelanga te ata na kobota lisusu me wana yaki kobota na nga liboso ata leo nazwi zemi ane koningisa te nde zemi henriete eningisaka zemi ane kozala kombati te nde zemi henriete ezalaki kombatu même lelo na bali te mosu libala ane kobundisama te lokwa libala liboso parce que na libala liboso bato nyonso na internet bayebisanga mobali aza aventurier aye kolia mbongo bachinois okende mais malgré bato bayebisi nga aye kolianga mbongo nga nasimbaki kaka vision ya mama na nga nasuka nango alianga mbongo te nasuka nango abimisa mbongo apoche ne pa kumbi famille balongwe Suisse bamati avion baye Belgique bareserve bahotel maputa nombre tope tosenga babakisela biso na matabisi preuve ane bavideo eza bible lobi vomi la fin son commencement et bandelengo ezaki lokwa baventure aye kolia mbongo osisa mbongo bachinois aza aventurier abalote suka nango abalakanga donc ebebe bonga Dieu merci pour na acte wana parce que eza na basi lo baboti na mibali bana 16 bavanda ba 5 ans mobali oko omona famille ya mwasi te mobali oko kopesa taxe super te courage wana okobala mwasi eza te mais ngaka na réputation nga mabe ngaka na nde baloba na akisita modèle pe bafingaka ye mais tina suka nango nzamba honoranga dans l'éternel m'a visité ya lokolo ngwe sanga o boti na kimukolo ya ata na boti na kimukolo o eza important na victoire na boti kaka yo bota ki bozaki bébé mais nga na boti na kimukolo mais o eza important nzamba ko kisika kama maloba na yi accomplissement de makambo accomplissement oui avant na kutana na Yesu na kisita na kutani na kombo échanger na koma mama Henrietta mutu bako takutana na nzamba tikala ndenga zala te mutu nyonso nzamba leka na vie na ye ya a changea nzambe so aleki faut mukile comprendre que changement et puis bénédiction nzambe ya nzambe apambolaka selon humiliation ya mutu bota la modèle nga na finga makisita so na botaka mwana ama bibo ebi nde mona na nga kota miniature bomoni nde nzambe yeba ko sala makambo bota la modèle nga penza na problématique na réseaux sociaux skobo nga penza na problématique na réseaux sociaux skobo nga penza na problématique na réseaux sociaux skobo imaginer na boti mwa longi mabe bo imaginer que na boti mwa na mutu mabe bo ebi ndenge nga ezala bo ebi nde réseaux sociaux nga epela moto epo bono na te mwana nzamba calculer mwana nga mose na tali mwana nga na ndimaka kutu te na ndimaka te ke mwana na nga po nalulaka naluli misapi ya maboko naluli makolo bamole na ye naluli mipende mwana na basin koleka nanga mama naluli mwa loketo ya mwana ozolula naluli ema okoma na elongi naluli zolo ne nalulaka misu ne elongi bulu matama suki ebanditi na mbunju makiki koloba te soko benzie bachignon cheveux bouclé chola munoko mpe lobi ngai yeyo
wana nde babenga miracle wana nde babenga visitation mweso nzamba visite yo nzamba visite yo atikaka bilembo wana nde babenga siko bilembo omoni elembo ya nzambe miracle ya nzambe okofinga ngo te wana place okakola te po nzambe so asali miracle asalaka mpona lokumu ya kombo na ye alors eloko nyonso ezo eleve kombo ya nzambe ezalaka zéro faute zéro faute po arrêta ndenge aza na un témoignage aolakisa grandeur ya nzambe ke nzambe akolongola okisita apesi yo mwana mapesi yo mwana nini shedi ya mutu amoni arieta yaya atosepeli neti atolobi te kati ya motema no conscient ola e o bombe bombo nzambe mpenza po nzambe ayebi ke mwana efo aza bien mpo ere bato baomone bamona gloire na nga ere bato bazomone bandima ke soki na obi napesaka po komona arieta bongo ya mpona bato ya mokili te bato mosusu balobaka o Karine Mutshopo kitoko te ma chérie mambo Mutshopo kitoko eza wana te bangaka evi abotisa wa mwana kitoko ome avant nga pa bota bana misusu ti après nga pa kobota même oyo akokana na arieta ozala te po arieta aza miracle Henrietta ya kochange nga kombo kisita lelo na koma mama na Henrietta ata na kobota pe bana bakozala ndenge moko te Henrietta étoile na ye eza mise à part Henrietta aza na histoire eza rien à voir o nga naza Mutshopo kitoko rien à voir o papa na botis abotaka bana kitoko lokuta po même soki akontinue kobota aobota mwana loko Henrietta te nga moko mpe ata nazwi mobali na banzi obota ata naboti bana kitoko baozala na succès Henrietta te ata naboti bana baleki Henrietta na kitoko baozala na étoile Henrietta te po Henrietta alokwa phénomène Henrietta c'est la gloire de Dieu Henrietta aza miracle Henrietta aza témoignage Henrietta aza roi muto bandaya kotanga livre oleki siko na page mosusu tolongwa page ya kisita tokatisa tokoma siko na page ya kozala maman grâce à Henrietta na koma okota na magasin na oluka kote bateka bilamba bana nga liboso na yebeka so na koti Zara na zwi mwa manteau na nga mwa kola na nga mais sikoyo ekoma so na simbi mwa 300 na koti Zara kota bana na vina ne komela nga te donc so na boti bana misusu na obando kota mais o eza sikoyo mbala liboso donc ça veut dire qu'elle est différente non ça ba course toujours il faut na somba miliki toujours pampex ezanga te ba oui il ne le quoi so papa pamba toujours donc na koma ta na simbi 300 na koko somba biloko arrêté à 280 nga mona mi sombele loko a 20 euros donc na kendaka France place non na kendaka il faut avant na kendena za la kimia na ebake en retant na tikele biloko no lié 2 semaines na tikele bilamba ne déjà na tikengo pa maman na tikele boye so ba bisinga bazangi boye na tindi mbongo na compte donc pona za na kimia il faut na tika biloko nyoso na bikende na keboye so ba bengi ngeza kaka soit en retant ça mobulu ba benga appel vidéo tala mwana yo obizika bébé mon amour abandi koloba loba jamais ba benga nga allo nini esilité pona mutu na nga ekomela nga calcul bongo do se na zwimbongo lo aliboso na sisi no mam na ye nga mona koma na deuxième position pona ko préférer nga mona zanga mais ya zanga te na ko expliquer mona mukeni kena sombele miliki te pona boy non na mona bat bayaka on a réseaux sociaux ti lelo za na permis te otambola makolo bandeko nde mam na tshebisa bino to zaka ndenge moko te mutu na mtana étoile na ye nga Karine na osala auto école na kini botana ba télé réalité na lingana boma mutu na rata ko niata mutu likolo ko yekola kokumba boyebi bano bateka ba masanga mbila na kini batambwisa ngo na ba bido ba ocha ba mesure na manzanza tomate mwana na gumba maka ocha mesure otekela mutu nga ba ola kisanga kokumba nazozonga sima bazoyebisa nga na longola likolo na niati soki frein soki nini nga na yebite nazoni atakaka donc yaya na beta voiture na mire heureusement mwana na bato batindika so batindika kete ndenge nazande na tambola bwingeza ke mutu akufa na niataka mutu na sala mama na accident
bato oyo batalaka télé-réalité bokende na chaîne ya Tracy Mbelenga bota ba télé-réalité bomona tokataka na télé-réalité yango na ndosa ba télé-réalité baolakisa nga kokumba donc tile oyo bomona meme na ya poto na simbaka lisusu volant te na somo wana bato nyonso bandemo te kozala na voiture koconduire neti toa na poto biso toka na Belgique so ozaka na 2000 € kaka na Allemagne ozwiki mbambala nao kaka na Allemagne awa kaka na nsima na biso awa so ye mpo na bino voiture ya lix eya mpo na bato nyonso te bato mutu na mutaka na bavision na ye neti nga Karine vision na nge ezaka na vanda na ndako ya kitoko mpo nga na lekisaka ta na nga na ndako na vanda na ndako ya mabe bozele na sukola bino ata misu mukie nano boza na sukola bino misu mukie boza na idée Maison Blanche les 24 à ne pas manquer bino so boza connecté na chaîne YouTube na les 24 Maison Blanche officiellement parce que na streaming mbongo basengi nga cher nga deya na bandi okweya na leka na chaîne YouTube na nga mais avant otala 10 € les 24 oyo siko bino mo bomona Maison Blanche bokokanisa wana bamituka wana bokumisaka nga na permis nga na te yaya Maman Denise Nyankero première dame akumbaka te maza première dame okute na volantin biso tona ba vision ba Maman Denise ngai fona vanda nde na sima chauffeur akumbanga tona ba vision moko te ma chérie mutu na mutana vision na mutu na étoile na mutu na mutana makamna yeli yo vision eza yo vanda na volant nga vision na ngeza ba memanga nde ba Maman Denise ana poto biso voiture eze loko te bozila oh non chebno ka soi na munoko voilà bomoni Maison Blanche wana na pesi bino kaka elengi le 24 décembre à ne pas manquer boya mobondo na chez Mokonzi officiel kende de yako s'abonner na na TikTok te kende chez Mokonzi officiel kende kende ko s'abonner oza avant goût ya Maison Blanche bobenga benga pe bato afutela ka studio avant ndaka na garage yaya biso to yaki course na mutu te soso alia keloko ekoki na mungongo na ye bato balaba na futela garage bato balaba na vandaka na studio biso to ba soso te toka mitema moto te biso ate ezwi biso 2 ans yaya na kosala eloko na vision na nga ata pendant 5 ans maloba na bino jamais koki okomisa nga palpite na lakisa ndako inachevé po neti boy esili pe bien te po Maison Blanche eza nde somo ti suka nango eza mabe mais nasali effort nanu parti à salon po ifo sape en somo nasali effort no na salon na salle à manger po salon henrietta kutu boyebi déjà ezaka na kiti na nini na tcha tv kuna te nini te mais nasali ka effort nanu ya salon kaka nanu na salle à manger pour cuisine kuna basinga il faut balekisa po bamonter ba machine à laver il faut balekisa pe mai pona kosukola basai na cuisine na lavabo po baota ko tcha ba armoire ya nini ya sika muluba delix songi abiye déjà mona kiango wa songi ya muluba siko Maison Blanche o nga Karine avandaka bulukela nga batu nyonso boyebi na réseaux sociaux o baka na mituka o bavanda na ndako aboy po kiti oyo evanda na Maison Blanche eza 12 000 € kiti ya pamba 12 000 € na sombango en direct bobeta na YouTube na nga kiti canapé na babenga ngoni na château d'Axa canapé pamba ya 12 000 €.
Canapé, oh non, vendela à la Maison Blanche, 12 000 euros. Soleil bomba secret, tiko lo banda ko eza dégâts, bomba secret silama. Canapé, ça 12 000 euros. 12 000 euros, on a ce qu'on a voiture. Et continue à quitter. Calculer ce qu'on table. Banda ko contente na sesi misala ko tchesa ba karo oyo. Ko renouveler ceux qui ko renouveler des baloba. Ba armoire à cuisine à pamba na Ikea 5 000 euros, ça compte main d'œuvre. Armoire ka ya ba sani na Ikea 5 000 euros. Main d'œuvre à part. Calculer si qu'on a bâti le salle de bain, ba lavabo, ba yaya. Ndena bona okade ya mutu passe ce bo munga bo muna ke na kondi na ko konda. Ba butu baki sa misu na pona stress na yindi na oyinda. Po ezanga ke bo sombi de biloko ekoki ba bandi kusala eloko bo ezangi okimimbang. Nini bo ezangi boke boy koto ezate na sama lilio. Na koma ko bosa na ko lamba. Bo bi malili ekondi saka dia na tika kingwa pamba. Bo mona yanga na live jour na bo ba na ye munene na ebite so eza filtre nde yesenga munene na ebite mais na boy na munene te jour ana na kina era ebisinga na konzi même nde na kinde France kuna bata France pe amona nga ba ebisinga na konzi bandeko donc tout le monde na les 24 sepe boyebi nga pe na rappel mutamutema moto lokwa asoso boyebiti na rappel mutamutema moto lokwa asoso na kidiba pe ole les 24 pe nango nyata bino pe ka dimanche les 22 na butu bon s'abonner na bino de na chez Mokonzi na chaîne YouTube chez Mokonzi dimanche les 22 na okyo nyata nanga ah oui sepe kandele ki les 21 ka samedi na poko ya to sila ni pe kaka donc e dépendre kaka quand tu n'as RTO zala déjà abonné pour ceux qui ont s'abonné RK ke ko banda mbala moko epano e signaler pour na moni a le 22 dimanche lobby vendredi le 20 si qu'on a la nanu ata le 21 samedi pour ne ba jour ba kananda te le 24 Karine te muluba le 24 katin na koko sa pe na sali samedi le 21 dimanche le 22, lundi le 23, mardi le 24, si le 25. Na koko sa pe ko banda samedi mi konyo so na sa. Basompe. Na koko sa samedi na se ngamoko dimanche na kyo zwa koko na biso sali na ye lundi na zui mami Chachana Henrietta. Mardi, tu sali en famille, tu lia. Mercredi, jour à Noël, tu vends dans ça sapin, tu fous là-bas cadeau. Et qu'il n'y a pas bon. Alors, mingi te mon ansco chez mon compte officiel. Na lukano papa mi ache la bino avant on la live 10 euros to 5 euros. Pour beaucoup ta la Maison Blanche au félété. Pour streaming ya ba sengi nga monter moko ya na kokite. Anniversaire tellement na ki onginda na futa ki streaming ba sengi nga cher. Ce qu'on a tradition na futi streaming. Janvier peso ya mpia ka ba mpia ka pe boyebi ba mpia ka janvier. Donc na que streaming na luengete. Na sona papa mi ato lukano na YouTube to cha avant mtata la live fois za membre. Au futi 5 euros au tali live. Wana ngote live eza uniquement pour na ba membre. Zadi na binga papa mi. Live na YouTube et kozala uniquement pour na ba membre. 5 euros coûte ya muke 10 euros. Olingite ovandizela bandam ndam na page polémique mais soko lingo vivre elengina sentiment live. Obeng au foutu 10 euros au tali live. Parmi eux, il y a